Tout le monde n'a pas dit que les lois ne sont pas mboka oyo. Ils allaient makamu ya mboka oyo ezama mboka ya biso ba congolais. Et là quand boma batu mboka na distraction, ba séparation oyo yango moni batu mabe ba kokota na kati makambo oyo. Ce qui to lani makambo minyembo. Makambo ba koyeba te ba nyamulenge, il faut que le batiko ba comprendre l'histoire ya ba nyamulenge. Léopold D aya okuta banyamulengi ezali bato ba kofana na ngomba na likolo bazali ba peuple o ba alors ba peuple nomade bazali na territoire te mais ba uta Rwanda soko tele longi na bango mais baza batuti mais jamais président ko trahi parce que président azali mona nkoi mais ba traître bazali na bazana kat net ba roi pourquoi pour on est cop na yete ils a ministre intérieur donc akene ko sala nini mais président siko asalina la kisi ki mobali ne alobi ni minyembo jamais commis n'a sur la déclaration président Boyango alors bien commis ni mukolomo côté le président lobby a référé dans ba discours na lobaki attend un pas il y a Congo à concéder yango ti siko président siko awa lobby ki aboyi yango bale kapé na TV balobaki président te kimboka te ce que nous comprenons papa nga kotaka ndeni de papa na donc ali donc soda mais na te ine pe on a kola tabateni depuis ça la taka ya kagoul tu es ngeni do vieux jaloux Balende Congo France mais madame na kati ya tranche mto so Italie masola politique mboka Congo lelo vraiment tozali awa na kati ya MLP parti chèrement na mboka honorable Franck Diongo tiko kutana mwana mboka maître Bessi ça oyo alingaki a communiquer par rapport à la question d'actualité ndenge makambo ko kendele mingi mikozo mona ba réseaux sociaux yindi comité ba tekimboka amsuba lo bio président de la République azoko kama kambute ba ministre ngwanzu boyeboy eza pamba ba question d'actualité to komeka ko sola ko débattre lelo na maître Bessi. En tout cas merci beaucoup à Christian Touré Kedzo, Masson patron Didi Pumba, merci à Olivier Vicou, pourquoi pas Bédical, le préfet de Toulouse. Bambo TV passé dit bonjour maître Bessi. Bonjour. Santé naïb sa santé bien on en forme hein? Après l'hôpital c'est vraiment en forme. Elilingi pam baza elilingi nazo kota eliboka tu douter mi ko na se charger na bango baza elilingi donc omoni ba mensonge ya kana ngone ba lobaka donc yo monaki makambo lekaki na hospitalisé nazaki ma maladie malgré papa na babenga soki molie soki edi kaba amta biloba loba omona donc anya pas sali personnalité na nga donc nzambe ya confondre pour yene ngazana na position ti parce nyonso ya mona kaka pona résister allo papa molie na bisio na osalo boye mikolo yo okomona moto molie na singa ke débat na tina ke bisa ke alanda ki biona Congo na akoya te pour azara barkimate aza mutu moko aza problématique aza mutu alanda ba via batu bon omoni ex militaire de ex informateur ya monsieur Kabila ya papa Lembalemba omelo mona kamoka alors que l'émission ya boso na politique alobi ke l'air bakangaka biso to sécréter ba soda yé asalaka donc eloko wana elekelanga mabe ce que nous comprenons papa nga kotaka ndeni de papa na donc ali donc soda mais na te ine pe ona kola tabateni depuis ça la taka ya kagoul to ya ndengeni do vieux jaloux komba na kotaka makambo avion na te batanga bango seleki to beta masolo mboka bat bazo ba information prise la malamu jamais ngana ko kima tamwe mwamba jamais na ko kima molia mais c'est Kabila coûte na pouvoir na kima été au moment les 9 septembre les 9 décembre mais c'est Kabila kanga na kima te na kishasa et bongo ma bango na kima mona dikamu donc wana ba imera ba bloka bilobalo ba pamba to landa ngoti ngomba toki tozonga na makambo etali minyembo to komona ba analyste résistant oto benga bango ba résistant ba analyste résistant lokola mwana mboka Nico Maingila ndoto ndako benga Franck Diongo Junior mwana mboka Presse Penge ba côté le no so ba kolela ete mwana mboka Félix Chilombo ateki mboka ateki Congo Félix ateki Congo mwana mboka Nico Maingila bitoza infiltré na ba Rwandais donc des amboka toko tambola toujours na ba accord mboka ko kende bien te moyen mokonza mboka diriger exact lo na website lo moboye maman na Margot ngana iba petu na bien ba sofi d'argent ba tout ba mfiaka ba mbongo au moni politique soko ça on a ba polémique
autant sa politique no bien te ba petwa na ba na miki na vie politique nga ilelo na lubaka yango na changer ka monter na lubaka yango na résistance il y a 30 ans. Donc na tambole ba marche obi ba marche nyonso o ya démocratie nga na marche. Donc le 16 février nous on est nga na marche wana. Donc na salle ba marche tout pendant ce temps on a ni quoi une école primaire. Et puis on a habité sur une catacombe on a lodge na habité. Vous comprenez? Non le ballon makambo est vrai. Voilà on entend na mettre ponja aller à papa Tshisekedi. Vous comprenez? Donc on des gens à Bessi Nazali, on des gens à Kofi to Bebani, to Kabwa na suna nenga bien. Pour on a qui garde corps rapproché à Kofi ya Kofi, to Kabwa na suna nenga bien, na mettre ponja junga na côté na mambo politique. Au moins là na politique, on a bango ba école, école, na habité ce petit Nazali avant na suna chango côté ba. C'est vraiment nini ba on cita on nini. Sito ya suka kuna o batongana sérieux côté ba témoin de Jéhovah Zalaki côté c'est la pembe kuna na habité côté sur l'école les Zalaki sont entendés na habité. Mais le problème est yanine. Au moins les politiques tout ça là, il faut tout le la vérité. Sauf qui tout le politique pour pas s'écarter, pour pas mon on va immorter. Mais tout ça la politique oh ce comme on est malam, au lobby à malam, au lobby à mabé à mabé. Le to lo baboui. Bango lo baki mboka bateki mboka. Na ebité bana bateki mboka. Pour tout le bango bien, mais c'est Nico, petit on a Nico Maingele, aïe ba président Boyaki qui a postulé. Pour l'année aïe que élection au examen malamouti. Na pendant ce temps président Boyaki a élection ça qui malamouté, mais hier a résisté qu'à n'yeka qui postulé. Bon ceux qui sont quoi bima qui député. Anga ko dans la chambre, anga comme député na ya OET. Ce qu'anga lo bani. Donc pour ébaquer bazan expérience politique té, ako lo baba makambo ba yebité. Makambo minyembo il faut to lo ba makambo ezali ndenge nini. Loi wana mutu aya na yango ezali kalume. Ayi na 2008. Nana azali présent ensemble, ezalaki mais c'est Caméré. Yo monaki moni ba vidéo circuler. Na 2013 ba adopté yango. Deux parlements wana nyo sur le cas 2006, ti na 2018, deux parlements na ya monsieur Kabila. Majorité na ya monsieur Kabila. Ezalaki déjà ba infiltration déjà bango idée na bomba yaki pour pas diviser Congo. On peut pas pour pas diviser Congo. Et c'est qui m'a cambuté que tout le balelo pour na sentiment, tout la vérité. Ne ba adopté yango. Fati azalaki na yena ni gouvernement. Dans la côté du président Fati, de ce que réserve dans le batamboli mabilaire dans le lobby dans ça les marches contre Tshisekedi contre Kabila ne ba mariage na bango na bi fona ça la marche contre bango. Na bi to ça la marche contre ango. Donc ce que makambo eza mabe to le mabe oya malamu to le malamu. Alors l'air baké ko vandi ça commune ya Minyembo. Et c'est pas ici mutu sauté. Tout le monde non président de la République qui c'est qu'à trahir. Mais jamais président qui a trahi parce que président Zali mon encore. Mais bah très bazala ina bazana 4 net ba roi. Pourquoi pour on est cop na été ils ont ministre intérieur. Donc à Kenya qui sala nini. Mais président Siko Asalina la kisi ki mobaline alobi ni Minyembo jamais commis na sur la déclaration président Boyango. Alobi commis ni mukolomo côté. Le président lobi a référé na ba discours na lobaki attend un pas. Ya Congo a cédé yango ti. Siko président Siko awa lobi ki aboyi yango. Bale kapé na TV balobake président te kimboka te. Au moins ceux qui sont jaloux ya mutu. Olingi mutu wana te. Ata mutu wana sali malamu okondima ekakati. Parce que ba maître na bango. Bandimi na maître ya bango te, maître politique na bango. Au moins ngani nzabo, lelo atanga lelo avandi bobesi. Nga mutu sali na lelo Frank Yongwa na lo bango vérité. Donc malgré na ki pas maître ponja mais na zogi idéologie maté. Mais les gens ont télématé, n'a tellement nous critiquer, par exemple, honorable Franck Diongo. N'a vu qu'on l'a que en dehors de tout actualité, aux assires des terrains. Donc il y a un rôle baboui, n'angonga auto rôle baboui. Bason reste na TV balobati que président traité pour président Boyango. Tout le monde c'est qui bino que les lois n'est que ça mboka oyo. Les ali makamu ya mboka oyo ça mboka ya biso ba congolais. Les lois ko boma batu batu mboka na distraction, ba séparation oyo yango moni. Bato mabe ba ko kota na kati makambo oyo. Ça côté ni à côté la Israël abomi égyptien. Et c'est le ko la Ruberwa. Il faut côté la bandi ko rwandais parce que makila. Papa Bisengemana. Oyo azalaki directeur ya cabinet Mobutu. Ce qui le loba pese ki bango nationalité na Mobutu parce que papa Bisengemana aki directeur ya cabinet ya Mobutu. Vous comprenez ba biloko wana. Donc il est lopé. Alors avec le temps bato ba ko se multiplier, ba ko mata. Et comme à la moment moko boye Tala Siko porte malheur.
Kabila le père yene muto yeli biso siko ba malero nyonso ye aki ko sala alliance na ye ya ba Rwandais. Il faut que le Bakalikamo va comprendre ngo ko sala alliance na ye ya ba Rwandais. Na kata alliance na ba Rwandais bandimi ba kamna bango ba signer ba corps na bango ndenge ba ko kabola Congo ba ko pesa ba Congo ba ko pesa AFDL de ba ko kabola parti ndambu ba ko pesa yango kuna. Et ça ba corps wana mta signer kango. Et ça Félix et ça ba corps ya Kabila le père. Masasu aku nani kolonel ngando akufa pona nini kolonel ngando ya ABC Kabila alobi moni bato basuka awa bazonga baya lisusu ti baki ko triquer kolonel ngando baboma yo kolonel ngando akufi baboma kolonel ngando na front au mona pe général Masasu baboma pe général Masasu pour les Masasu abina ko dévoiler secret ba koro Kabila musée alobi ki akopesa bango territoire wana Félix kutu solo kutu te là ba komina Kinshasa Tshisekedi alobi ni papa Tshisekedi habito so ba Rwandais oyo tozongisa bango mais Kabila le père aselagni a dû papa Tshisekedi atindi na village natal parce que aselagni na ba koro ba signaki ya AFDL rien à voir avec Tshisekedi Félix rien à voir avec ba Congolais non c'est on l'entend bien bon sikoyo mutu oyo aseda mboka mzali bosa teka mboka ya papa nani monsieur Kabila musée pour aller na corps yaye na AFDL babeke quelques goma na bamboka musu européensama alors le bakomi awa Kabila omoni papa Tshisekedi baba nini zongisa na Rwanda bazonga na Rwanda pour ayebaki ba Rwandais bazaba ndiko na bisoti le baki baseli ba rébellion na bango tout baki ba corps na bango mais comme baseki déjà na ba beats yeki lokola nyongo o Kabila kotaki ke akabela bango territoire yango moni ba Rwandais ti le ba ko menacer biso. Comment lelo tout le balelo monsieur Kabila oh lelo azali mutuko la Ruberwa ti lelo aka na centralisation pourquoi il y a zanani pour ba yebaki que ceux qui batie ministre de centralisation congolais place souvent d'origine akoki ko linga makambo mabele kendete on comprend faut to ba vérité ba ndiko na biso te pour le to lo bango so ba ke sala biso ba tester to lo ba ke lelo ba to ba vandi c'est roi ba rwandais tout fait yango na lo ba no lelo sikoyo na ngonga oyo président a eu décision que non Minyembo et ko ça na biso le romo Roberto le mbongo tala muto ba proposer ka na 2008 so ba ki so ba komisi Minyembo commune balobaki ye mutu akozala bourgmestre kaka mutu wana na 2020 batie mutu ngona ni na Rwanda batie na Rwanda ba sepeli fete ça na Rwanda donc ba dieu siko congolais batie le la dieu na yi. Parce que kopu wana eza ya nani kopu wana ezali ya Kabila na batu na ye oko comprendre donc yango na lobala ba infiltration ezali mboka na biso eza menacé mboka na biso eza menacé sikote mboka na biso eza menacé makasi na ngonga oyo to bako ngana ba na suto notre salle émission mabi ceux qui présent Fachi alobité c'est qu'il y a commis complice mais tout le monde présent Télémi parce qu'il n'a pas dit école kate présent moi ya souke za présent nenge de Télémi ki loi obe minako nenge de Télémi ki rosa malonda yebe fa lo ba présent lobby jamais mboka na biso na oditala omoni biso ba congolais hein mama ndeto fanda kaboyeko ndeto fa na mboko ata conflit ezali politique mais biso na biso to lingana tala loko wana et alerter ba congolais nyonso et puis si congolais nyonso kanda surtout ngai ko pesa ngakana le na moni président Fachi akiti na Goma na moni yo banyamulenge mi di biso to na batu wana wana ba ndiko na biso to ko pesa mon territoire pour ceux qui le tela idée ya Ruberwa balinga kinini omoni commune ne côté ba identifier à mutu côté ba pesa ba acte de naissance ya batu siko balinga nini ba pesa ba acte de naissance ba koma ba congolais ona nango bien buna bango après yenani et que comme territoire comme district comme province et comme mboka pour Minyembo et ali double fois Rwanda donc on a biloko na nyos il faut que complicité makambo yo to yebi bango bango ba outil vacances parlementaires ba yé normalement les na vacances parlementaires il fallait pas loba makambo susu ya mboka ndenge ba outil vacances ba yemba la moko Jeannette mutaka na commission ya sécurité na parlement auto que tu as ceux qui pona ba kimia na ba este mais na ba député oyo ba kei kuna oyo ba keneki kuna kota Minyembo est-ce que pour ça ba congolais est-ce que biso ba congolais ba zone na biso ka milai oh mon aki
nalobi no bato bakoteka Congo eza biso mo bacongolais badepute batelemaki wana baza babantuti okombanda bali batuti te bautu mais siko bake osala nini kuna parce que mbongo eseli ya maki yango na biso bapoliticien faible d'esprit ambassadeur Amérique aye yokati makambo ngaki black ya déjà makambo black etangamaki etambomaki bon yo siko Ruberwa ezalaki mission na yo te batini yoka au compagnie ministre de la défense bon akomaki kuna na sentiment nini po territoire muta contrôler territoire ya ministre de l'intérieur siko ye atoki donc nenge ba driblaki na ministre de la justice et loko balobi on attend pour loko fait bima il faut pour on a conseil des ministres balobi on a conseil des ministres te directement bango bakeba ki rovanda maman na ngato lo basiko biloko wana nenge ministre de la justice asalaki akoti usage de faux o ba adopter on a parlement yango na biso parlement wana il fait panzana. Et ça parlement ba congolais té, et ça parlement ya bato balingi Congo té, parlement bato mi té mama bé. Si vous appelez moi un beau maître Bessito qui était Assemblée nationale, les gens ont eu député à Mboka Congo accueilli une motion de défiance contre moi Mboka Azaria Souberwa, alors était à violer loi. Les Rokende ko installé bourgmestre ya Minyembo et ça raté bimi hors mandat naie hors ministère naie. Yo monyango nyimloko Azaria Souberwa et bon Azara rappel juriste. Est-ce que Roubert on a beaucoup peur au samedi c'est toi il faut pas expliquer. Lobi na yo maman eloko des aliboye Roubert faut ba kangaye akini Rwanda akifana na mboka na bango kuna ba refoulé ceux ba refoulé était au moins ceux qui na parlement na au moins ba député wana ba député en majorité bazaka sous ordre ya Kabila. Vous comprenez donc bango idée loko katate oloki bitaku iranga lobi eza idée na bango depuis kala. Moutako ko contrer Roubert Rwanda azati ba député o ba ko funda ba député oyo baza opposition ba sape majorité té donc baza na bango eloko moko te place wana donc mutu oyo la position accusé et ça procureur de la République ya cour de cassation moutako ko funda Roubert Rwanda parce que a violé mutu donc dingo to ko senga boy que état de droit et ça la rapport na bato ba ke prison té et ça la pour la mutu Roubert Rwanda faut pas interpeller directement la cour de cassation. Aki ne kosamba na parlement kuna ko lobelo koni na parlement kuna wana ba ventilier wana ba batu oyo ba osala ne mabumu na bomba yiki ne po ba vanda po Kabila donc na biso maman loi on a ebimi na 2008 Kabila pouvoir 2011 2013 deuxième mandat Kabila ba appliquer ba adopter ce que on a que bato ba na idée moko pour ekende malamu il faut justice na biso procureur ya cour de cassation afunda Ruberwa ba interpeller Ruberwa ba samba ya ngomoni ba congolais nyoso ba na kanda ata bango moko bato bazana Kabila et suit bango na motema mboka na biso ko mama ba Rwanda ba zo mboka na biso donc lobi pe ko koma Goma lobi ko koma Bukavu po ile na bango ezani ile na bomali bakanga est ona nyonso ba kabula yango e koma ya bango mama na biso so na souci ya mboka oyo mboka na biso ekokabwana kate toza bo moko mboka ekoka yango na kobisa bato batika ba distraction failu tika distraction bemba botika ba distraction ba Moïse ba distraction ba Frank ba distraction toza la concentrer sur bo moko na bo moko nde tokolonga soki toza na bo moko te to na division yo osunga ki kolobaki o ndenge zali wana par exemple o bateki mboka yo kopuye siko ba ba destituer président ba destituer président na nani na Failouti a continué les traites bon ce que Tambwe Mwamba a comme qui président de la République est-ce que Minyembo nga ko ali susu bon comment ka place wana bon ba ke yeba continue na plan na bango faut la kende bere donc wana sande ko na biso atama bezali entre nous les familles to solola mais ceux qui les lo Minyembo to ba ba destituer qui président na ngongo yo Tambwe Mwamba président de la République mais Tambwe Mwamba nga livré na yango est-ce que décision président Fatia Zui est-ce que Tambwe Mwamba nga zwango donc il faut que comme kana biloko wana donc bolingo ya mboka il faut biso soza na bolingo ya mboka ce qui boka na discussion na ndeko na yo bolinga te bokoti sango na makamba mboka toza la uni to bunela pona mboka po ba racine zali il faut te déraciner yango bato nso mona ka ba kabiliste ba la kana moya ko lobate na kingakati bango tu ba miwe na kati kingakati ce que mboka na biso boko mondima ke tout ke na babuzoba yango na sepeli trop na présent et loko ya loko la troisième loko présent beti à longoli yango et puis si tous les congolais tout monde ce que président ma na bokonzi na yi
pour ce président qui n'a pas continué à l'ingénieur Longolango te vraiment to comme na so vraiment ko ni ba besi vraiment comme vraiment na moi suka moke to ba isusu makambo ko renye awa mokili indi balobi ete mokonzi mboka ala mo pe lopoto to ko senga pe na ba presse présidentielle bon me karape ko sa traduction ya ba message à chef de l'État na lingala na 4 langues nationales parce que vis-à-vis émission président de la République à ça qui n'a ba journaliste à Belgique makamwa mboka loba qui était kotambola mokili indi Kinshasa indi on solobi mokonzi mboka lobi a kosala des mandats a kosala même pas azo ko envisager même pas 3e mandat batu ba koloba batu ba petit peuple kolela ah ya loba ki na biso ayiko sunga biso ayiko longola parce que moi des personnes pe ya komba obino bosali le président bien ça 3 mandats ya lobi ko na ndenga lopoto te na lobi na ndenge petit peuple ndenge ko kanisa oh na ndenge président lobi te akosala ni a 2e mandat ça Marco akokate et makambo to linyango te na lobby na yo 2e mandat soka postulé abimi na ye ba candidat ba yebelite tout le monde peut ba Moïse Bazali ba tu bien ba candidat oya ko bima président de la République to soutenir parce que Congo c'est ba congolais de tout le bateau au monde le long la de soutenir ba bloc chef de l'état Félix n'a soutenu parce que c'est notre frère dans le lobby président Félix attend Félix président Félix président vous comprenez na lobby boy président c'est mon président surtout c'est l'examen d'état batuni président de la République on va faillir au zoité au katana il faut pas faire fatigue à ça président na biso nyonso ba congolais donc il présente pas azana capacité ngazana élection ya deuxième élection sera postulé à lui à ce président de reproduire rien pendant mon président ngazana ko trahir biso ça mon encore ba œuvre ko ça déjà ça ba voix ya malamu a ko libérer biso na Congo pour les loto lo baboui ce qui totali Congo ndenge ko tambola baini ya Congo baza ba congolais pour le nom baké ce qui fatigue le lo azaki ya bisoti maintenant bona loi obemina ko ngazong ngakembe ce qui a servi ya bisoté cour constitutionnel to ba nini armée ngazong na boka l'état ti ce qui a servi ya bisoté mais le lope justice et zongi na boka justice ti donc ba bloko ba justice qui na maboko ya bato mais le to moni ki fatigue a ko telemela to moni ya telemeli ko sa malonda to temi ko sa malonda ya appliquer makama minyembo a lobby donc il y a démocratie. Ce qui a postulé à Zui, tu applaudir, il y a présent, il y a des autres robots, il y a été. Nous allons soutenir, nous allons soutenir les Congolais. Nous allons Congolais. Nous allons Rwandais. Nous allons Barouba, Rebara. Nous allons Bangote. Pour que nous n'espérons pas que nous sommes Boka. Mais tout le monde, sauver Raye, il faut que nous puissions. Parce que, au moins, il y a des gens qui ont été en Congo. Mboka na biso ezala le rôle ya kitoko. Ya le rôle na ko kitoko fila. Mais Kabila a l'air ailleurs, ailleurs le monde ba tol, le monde ba fenêtre, le monde ba porte, ba nini. Atika le roi chantier. On a Kabila. Non par exemple, quand on a quand mboka ekoma kiti. Siko muto ailleurs ce que pas ba no bongisa. Ezamo pas il faut ba nasko ba tol, ba fenêtre, mais bon muto ba ni je ko chang sa fenêtre. Asika comme na idée ko so sanda ko ndenge zalaki. Poto ba boto, faut to kanisa bien. Est-ce que biso dans Congo to ndima ke lelo Kabila moi ça qui muto ba ko kanga. To moni ba kangi. Tout le monde est déjà bakangi bango. Quand même justice comme que na ba voix malamu. Tout le monde nani rosa malonde ba ngaba tira biso président à koti makambo. To wala obemina ko président à koti makambo. Président ko talobi que il faut to zonga na système il y a des tours. De ce qu'a postulé. Ma bende 3e mandat au légadi. 3e penalty ma wana mata kita. Ah papa maman wana makambo bat balobaka pouvoir elenge. Totika kato sila ka jour ngo a postulé tendeli. Donc on a comme l'info Masuka tout le monde qui a moi mboka honorable Franck Diongo Chamamba Sala qui point de presse à lobby na 4 point de presse na yé azoko tenir vraiment azoko tenir rigueur sur plainte na contre moi na mboka Joseph Kabila o azali sénateur à vie. Kasi bon na refunda pe sénateur à vie faut rolongola ba immunité bande comme soit diaspora ba komelenga ba lobby mama Margot honorable Franck Diongo ko banga te asi akoma lokola lelo mwana mboka évangéliste mukuna ndenga asili akobanga tazonga esu makala bosali nde bakatela kai ba pene belé grâce à alternance lelo za libanda akobanga tazoninga cha isusu Kabila isusu mosapi na liso Margot elo na yebisa yo hein omoni ba pere ba misika ba pere wana le ba saka mama komba ko tela biso ba twana utangela nga ba kombo na bandi ba pere na biso le romo boy Kabila zeki na pouvoir
le pouvoir à Kabila il y a armée, a eu sécurité, a eu justice. De nous ce qui n'a pas Kabila. Ce qu'on a 2016 pour faire à côté de prison. Au bien les cas parce que à télémé c'est Kabila le troisième année que les cas glissement à banga Kabila Kabila est en fonction. Et bon si Kabila est en fonction tu es en bangileni. Et ça là tu vas rêver. Au moins les lots mboka neto ebisa ba combat auto koloba makama minyembo lelo minyembo sauvé pour na biso ba congolais to na Congo na kata Congo ba oba na étranger et ya bango te pour surtout manifester ka biso ndongo to tambola bango ba tambola te bango il faut ba sala ba tala ka makama ndenge koleka de toloba to boya ka combat na bango te mais combat na bango ba kenda ngona ndenga sentiment donc on mona lelo mutu so te ba commentaire ba ba saka alo ba ne pas commenter car pour commenter ceux qui présent a du courage ya kufunda Kabila yoka sikona ebisa erreur eloko ne ekanga Kabila ba modifier makambuya ba pesi garantie mingi na chef de l'état fa na un quart batou na kata majorité na assemblée siko yoka erreur Kabila nani na mboko pour le moment nani sénateur en vie mais est-ce que ba sénateur ba funda bango na cour de cassation au moins côté ba ko funda na cour de cassation donc na cour de cassation ba ko funda président de la ba ko funda état que sénateur. Donc, en tant que sénateur, ex-président, pour pas qu'il y ait un statut ou un thé, tu es comme un sénateur. Pour sénateur, nous sommes en droit de faire la cour de cassation. Mais bon, la Sénat est nombreuse. Est-ce que. Les bateaux kanga o nani comme na bakanga ki makama MNC bakanga ki kuna bakanga na militaire na yiti muyambo bakanga na militaire na yi et ça dit que ceux qui ont la majorité au buki mibeko bakoti na bino bakokanga yo na militaire na yo donc ceux qui au monia yo na bino le mo est-ce que ce mon afin de rendre likambo ça garanti c'est qu'en réalisant c'est au salon dans abimé prison le bac qui était à Limbisi alobi na Limbisi na ngai batno so basa kinga mabe nazana besoin de poursuivre vraiment mboka Joseph Kabila te na ko poursuivre pe ba o ba salinga mabe président lobi bien a Limbisi bato ba salima mais na nation te on a des déclarations abi ngai na Limbisi bato ba salinga mabe mais ba o ba salima peuple congolais te donc à reporter plainte comme un peuple congolais bato ba bebisi mboka au moins le rond des alliés à reporter que à kofuna Kabila yo sala biso mabe o beteki biso o lefe biso te à reporter plainte na ba massacre sami na mboka na ba lèvement sami na mboka ba tuerie sami na mboka oko a reporter plainte na nenge ya bongo de ba entreprise de baby donc na sens wana donc ba tu ba banga raté au moins le ba tu ko boma ba tu ko banga au moins ngale no tellement na etanjo bo na un esprit supérieur na ba déjà ngana lubaka na kotika pe ko lubati jamais pour mboka changer faut na bunda mingi na bundela mboka na biso ce qui to bundeli mboka na biso te nana ko aider biso biso moko donc bolingo ya mboka euta na biso moko donc ce qu'on ça congolais il faut bundela mboka no moni lelo bato ba bundeli Soudan na ba bundeli Soudan ta ba soudanais yo kati biso ne to na Congo boy pour ba bundela biso faut que luka ba israélien ba bundela biso moko donc ba mabe o esalama kia on to ba ki boy justice na biso peut to faire sango valeur. Et ça, quand tu vas CPI, il faut qu'on appelle Moutakangami Awa, à quelle prison à Makala, à côté de pavillon D, à mon pas si peu battu à mon naga, il n'y a pas mon ennemi, il n'a pas voulu côté la batou. Il n'y a pas à sentir en haut. Pour pas comprendre que Mboke est autant blanc. Nabiso, maman, nanga. Les noms d'Amboka Nabiso, Basara va aventir, Bakotala va sentiment, oh la mouka, oh nini, oh nani, oh nani. Les lots tient la logique. Ennemi à Mboka, ils allaient battre contre nation, battre 18 ans. Donc rien à voir avec Bato Baza Siko. Bato Siko faut soutenir Bango. Donc il n'est pas Mboke poussana. Mboke poussana nini et poussana biso moko ba congolais. Biso moto ça na boli. Na biso ko lo moko. So na okata prince ta mo mutali boma. Ata kufi ça la ngama. Pour un congolais kufi. Est-ce que biso ko amawati? Et ça gêne na Bango. Olani na utolanda ndeko Israël nga uti ya Beni a dévoilé secret. Alors bi voit même ba généraux Basa na kata ba makambo yo. Ba généraux ngoya nani? Ba généraux ya pouvoir à 18 ans. Voir même ba politiciens, basa na makambo, ba politiciens ngoya ba nani? Ba to ba uti ko installer Roubero, ba uti na Roubero installer Bourgmestre. Donc on mona que yo moko o trahir mboka na yo. Afin l'ennemi a courage à côté na mboka na biso c'est que opportunité moko uti na biso moko ba congolais. Yango moni makambo faut to bundela mboka. To bundela mboka na façon nini? To bundela mboka na façon biloba lobate.
po tobundela mboka na façon ya marche neti nga nyonso na sala ngai besi nakota prison balevanga nakota aner nazwa fimbu nazwi crimogène koma nyonso yango wana parce que mutu musu azwi crimogène te azwi fimbu te baleve te akoti prison te akoya bo ngai pe combattant o commenter mais batuno na vie politique yo salaki nini na vie no ya politique po yo kokanga tato di malelo Félix ça quand même bien akokanga te Kabila ki méchant Kabila lo ba makambu na ero ki wapi baleve bakena yo bakeko bomba yo biloko biso to mona Kabila kokoti biso ba place mo bo po obango tika komba maman na biso ba zwa yo bakangi yo ba torture de 12h jusqu'à 18h ba dieu ba ke ba kitiso na kati ya cellule na cave on voit ba ko yoka parce que ba longi bino ba ke nous takala ba zui mai ba bwaki ale yo lala wana pendant une semaine au mona ndenge okozoka. Merci beaucoup na Congo France on est avec moi mboka meka besi sao pour nous suka numéro de contact loko to ça ba congolais lelo to tika ki jalousie to tika remonter mamabe to tika koinana poto bongsa mboka ekozala biso moko lelo biso so toza ini bokomona biloko ekozala te lelo mobutu po azalaki ini yango momoni biloko nyonso ekouta oyo il faut que tokomokende na tribalisme na ba séparation eloko nde kabulaka mboka de tozala bomoko to sauver mboka oyo ata biso tozwi opportunité ya kovivre te mais bata bakoko na biso ata bakoko na biso na 2050 à 2030 baya zo bazota relève wana bazala ta malamu po ezala mo mamu to lobaka boye biso nso kokufa nde ba papa Tshisekedi ba Lumumba ba Simoki Mbangu ba Lumumba ba Kasavubu ba Mobutu bato bakokufa siko biso biso sana bolingo na poto kotsa bana biso idéologie ya kobunda komba kata tozete mboka o tozoki on ndenga pasi po ezonga lisusu te na félicité tout le monde na pesi premièrement na pesi batutu mbote tous les diaspora mbote na pesi tout le monde mbote na saluer d'abord coach international Dadi Bakoyene coach international imana pesi mbote trop na yebisa ki makambo na yo to kosili sango donc solution c'est mon ani na pesi maman Chantal na rata Suisse mais on a donc asala donc tikavana na pesi Tigre mbote trop na Canada na pesi Pelé na Londres mbote trop na pesi masa na ngai Martins masa na bomwana vanda na nyangwe masa mato kolina ye Martins masa na pesi mboda trop na pesi Serge Tambe na yebi ki okoyaka la mingi te bona Kishasa na pesi Babour Ernest na pesi Maître Saito na pesi DT Tizombote na pesi Tizo Angada Mbote na pesi Kapé Mbote na pesi étendant na biso étendant général prophète Mbote na Afrique d'ici na pesi Maître Armando Mbote na pesi Batuyon Mbote na pesi basi na nganyo Mboti. Merci na ça Congo France. Numéro de téléphone angezali 00243 90 266 95 22. Merci na Congo France on est avec moi na mboka meka besi sao merci Olivier Vikou merci Christian Touré Kenzo merci Valentin Dikumba pour papa Pima Ibelanga Pierre basket.